connaître la vérité et de savoir ce qui se passe dans le pays et au milieu des hommes de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba Pambola EHP Media na bakambina yango nyonso ezali bongo mongongo ya bino mosali na Nzambe, les voyants de cette époque David Kapita to ye liboso na bino na nzela ya voice oyo pona koloba na libota na Nzambe makambo oyo Nzambe azangisi biso kimia, makambo oyo Nzambe alakisi pe alobi na biso pona mboka pe pona yo muto ozali koyoka. Comme il est écrit, avant toute chose mettez-moi devant. Voilà pourquoi Nalingito Sambela Yamboto partager message oyo massivement. Seigneur Dieu des grâces, nous te bénissons pour ces moments que tu nous as accordés. Yakozala lisusu namatoi yabana na Nzambe nyonso bakolanda maloba oyo. Seigneur tikete mutu nyonso akolanda maloba oyo azala mutu oyo akotelema na losambo pona mboka na kombo na nguya Jésus Christ. Amen. Ezali bongo nga mosali na Nzambe, Nzambe apambola yo papa, Nzamba pambola yo maman, Moussel Nzambe auti na losambo ya 42 jours ya jeûne et prière. Tant tokomi na 41e jour, banda premier jour ya retraite, ti na 41e jour Nzamba lobela biso le côté, il y avait pas de signes, il y avait pas de vision, il y avait pas de révélation. Na banda komi tout na katina nga, mais Seigneur pourquoi Nenkolo ekolo koma na vers 41e jour poto bima 42e jour na 3h35 Nenkolo aekola kisabi Nzamba la kisaki nini ala kisaki carte géographique ya mboka na biso RDC ala kisinga carte géographique ya mboka na biso mais namonaki na carte géographique ya mboka comment batu bazo kopesa mbongo pe bazo somba carte géographique wana et pendant que basomi carte géographique namoni batumba babomaki banyama namonaki bantaba namonaki bangombe babomi bazui makila babandi kotangisa na carte géographique ya mboka na tuni nkolo pourquoi namoni basali na Nzambe oto yebi babima minene batanga bakombo to benga ka papa wana baba oto yebi na mboka na biso namoni bazoluka babimisa mitu kasi makila wana ezosala nini eza ko permettre te bango babimisa mutu. Pourquoi? Parce que namonaki likolo ya ba papa yango basine pe ya makila wana ba sacrifiaki o ba bomaki ba nyama nde Nzamba lobi nango moni batu nyoso bozobenga ba papa ba révérend ba pasteur aminene na boyi kotanga ba kombo me namonaki bango soko bengi biso na koyebisa o ba komba bato Nzamba la kisaki ngai maman alobi moni batu nyoso makila oyo eza likolo na bango donc makila peuple congolais eza likolo na bango ba 8 ans mboka ezalaki ta ezalaki ya koteka mboka ese teka makolo binanga ko banda na deuxième république kobanda na deuxième république bazwa kitin ko sala ba sacrifice ba teka kimboka ba dedia kimboka ba kabaki ba teka ki pa ya satana ba sepela ki bazwa mbongo mais ba teka mboka yango moni même deuxième république signification ya mozaïr eze loko utake pa ya diable enkolo bi loko la peuple bazwa ka kombo ba adopter kombo wana pourquoi? Parce que le pays a été vendu Nzamba lobi mwana Nzambe ozolanda biso partout dans le monde le longa noto telemato somba mboka na biso lokolo za mana makila ya Congo et que mboka tekama partout yo ozala obike sengote mais pono bike sengo ozotele manange longo osimba drapeau ya mboka pendant 5 minutes maman osimba drapeau ya mboka partout bisika ozali ngana otosomba mboka na biso na nzela ya losambo bango babomaki banyama bango basalaki ba sacrifice mais Nzamba lobi ngana yo sacrifice na biso za losambo obenga mosali na Nzambe obenga mosali na Nzambe prophète David na plus 243 89 78 00019 okobenga biso pendant 5 minutes okobonde la na mwana na Nzambe nyonso congolais oza partout dans le monde okosimba kaka drapeau ya mboka tokobonde la nao pendant 5 minutes pona nini poto somba mboka bisika bateka ki mboka kolo ekola kisangai namona ki parler du peuple namoni na se ya parler du peuple namona ki ba mitu ya batu na se ya parler du peuple na tuni poni abi ezana bato bakundama wana tan bando la construction botuna bato basala construction parler du peuple oyebi sabino et na bato bakundama wana alobi abi bato bakundama wana ezaki pourquoi? Parce que bali ata mutu auti libanda obidana makanisi ya malamu kenga na kobongisa mboka mais soko kotika kananda ko wana makanisi na onyo c'est nini esili ba bongo ya bato na moni eza ba bongo batiaka bato na parlement ba bongo bato mutu akolunga za même chrétien a même osala Nzamba za révérend pasteur mais soit kotika kana parler du peuple okomona makanisi na esa échanger pourquoi? Parce que za na ba bongo ya bato na se wana
Nzamba lobi to sambela. Pourquoi? Parce que Nzamba linga sala bolamu na congolais nyonso so landa biso partout dans les maman. Nzamba loba ki nanzela ya Mardoché ayebisa Esther. Si tu te tais aujourd'hui, les secours et la délivrance d'Israël surgiront d'autre part. Papa, soki yo vandi kimia, soko boy ko sambela na biso. O vandi kimia pona makambo ya Congo. Olingi mboka ebongate. Mama, papa, le biko ya Congo eko ute pa batu mesusu. Soki yo vandi kimia, mais yeba. Ayebisi Esther abi soki yo vandi kimia, le biko ya Israël euta place mususu, mais yona libote ya tata na oboko zala épargner te. Donc c'est-à-dire maman soki yo kote obeti kara na makambo ya mboka. To bonde la pona mboka. Yo na libota na oboko zala épargner te parce que na moni floa makasi ezoko ya. Et nkola eko la kisangai lisusu makila et panzana ki na mboka. Ba singeza ba sacrifice. Oyo balingi basala ba sacrifice balingi basala awa kobanda décembre tozokota ti to koma parti ya le 20 janvier to ma parti ya le 20 janvier dans sacrifice en makasi oboyoka type ka oboyoka type ka eza kuteloka mukie eza na moni ba mapangu ba famille donc le quoi démon national batu bazolela si comme sous forme le quoi génocide moko salami makile panzani na mboka mobimba alobi balingi ba renforcer makambu na bango ba renforcer ba pouvoir na nzela makila. Bien aimé, la Bible dit si vous entendez sa voix non dire si c'est pas votre cœur benga biso to bondela pe to buluka nzambe enfin que mboka na biso Congo ezala délivrer pe ezala sauver. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est bien votre humble serviteur, le voyant David. Contactez-moi au plus 243 89 78 0 0 0 19. C'est plus 243 89 78 0 0 0 19. Et tant on a tout ni pourquoi basali na nzambe o ya minene makila ezali kola bangabi non baza basali na ngate je les ai point connus. Ils ne sont pas mes serviteurs, je les ai point connus. Natika li koye babangote. Maman, yo muto landaka batu pona influence. Yo muto landaka po église wane tondi sarabatu. Babi église wane kangaka ba boulevard. Babi église wana pasteur na ngwaza renommé. Maman makamu pasteur wana salaka na butu akoma PD yo yebité. Pasteur wana koma ka PD yo yebité. Mais nzamba bisinga makila ya mboka ezali kolo mitu na bango. Ba bombela ki peuple vérité. Voilà pourquoi kolotan wa telemi na moni cette fois-ci au moni ngondo mezaki lokwana ba sete na ba sete bazo beta yango ba pasteur pe ba ekola kisangai bayeko lakisanga mususu azokolo babi ngana za koni babi si babi lokola yo za koni mais na mokili oyo mais na lola nzamba yebi yote mais yango bazo sani bazo frapper ba pasteur bazo frapper ba papa nyonso to yebi wana na boyo tanga ba kombo soko bengi biso na kotangelo ba kombo bato na monaki na banga ke loko tenga na lobaka e uti pa na nzambe o nzamba la kisi mama papa kolo alobi na biso to telema to bondela e bayeko loba na ngai babi te miso babi biso to na ba relation babi ba ko influencer même peuple de Dieu yango soko moni basali na nzambe bakomi ko influencer batu na nzambe ko luka ko menacer batu na nzambe comprendre bien mokaza ya basine eloka liboso bakotia ba relation na bango bakotia l'état liboso olandi bakotia relation na bango bakotia l'état liboso pona koloba na batu ke pour nous menacer les vrais serviteurs ou le rejeton, le faible plantes qui sont en train de sortir. Ce qu'on remarque, c'est comprendre déjà moko ya basel nanzambe. Et nzamba ekola ki sabiso temps na lobi bakama basel nanzambe, nzamba ekola ki sanini na mona ki bango balata ki batoge. Balata ki batoge noir. Et pendant que balata ba toge noir, bazala ki na bakitsaka tsaka. Na bakitsaka tsaka yango tango bazo beta au lieu sans ebimana kitsaka mais nazoko mona nini nazoko mona makila ezo bimana kitsaka et na tuni kokolo binanga kitsaka ezalaka moyen de communication à chaque instant bokendaka na ba église wana ya ba tata wana ya ba papa wana o basala ba kombo wana oyo yebi obenga ba dadi oyo yebi obenga ba dadi wana à chaque instant bokendaka tangu ba moyen de communication na bango c'est la bouche tangu ba lobaka na munoko na bango makila mboko bazana ngo esopana likolo na bino oh tant makila on esopana likolo peuple yango mono vani église wana panda bambula boni na le vino ezala changer te oh tant makile so eza marque mobimba o bazo tia likolo ya bana nzambe sans le savoir peuple de Dieu. Si vous entendez la voix de l'Éternel, non dire si c'est pas vos cœurs. Ce que yoki mongongo na nzambe, ko kanga motema na yote. Tango ekoki to bondela, po bazwi mboka na biso bateka ki yango ngana auto somba yango nzamba lobi na biso to bondela pendant 5 minutes ya pamba. To on pose 30 minutes, to on pose 10 minutes, 5 minutes mais place au kozalo ko simbaka drapeau ya mboka. Batu nyonso ya mabe, le Seigneur va balayer, le Seigneur va frapper. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que la grâce de Dieu soit le partage de votre vie. Tosambela na yolongo
Que la grâce de Dieu soit sur toi, peuple de Dieu, que le Seigneur a ouvert cette intelligence de connaître la vérité et de savoir ce qui se passe dans le pays et au milieu des hommes de Dieu. Que le Seigneur te donne l'intelligence et que mon Dieu te révèle ces hommes de Dieu aussi. Na butu na yo olota omona bango mona misala na bango. Na kombo na Yesu. Moi na nzambe nyoso kozana susi ya mboka. Tika lola peza na susi na yo. Nazo déclarer moi na nzambe nyoso kozana susi ya peuple de Dieu obaki na kati ya bouleversement. Tika miracle et dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu vous soit parvenue dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.